ba mama to fanda te bébé quoi Shaba Kasongo Shakira Beton Irène Masiandoki mon perso Osatiro ilatakalia siange katana Nabituma basua yo bundisanga iya 5 ans Jamna bamana modele tina famia ibe Masiandoki ena koma kubanga o Amange wa mokosa Kelima boma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa Abisana kwanza muna wa mamange wa Yogurt oyo ezosunga batu ebele. Mama Rosette Bikulu ayebi biso sango ya yogurt oyo ezosunga bandeko mingi oyo basalaka sport. Yogurt esalami na ba graine ya ba fruit nyonso toliaka na mokili. Ndenge tolobaka mikokoli, lokola mokokoli ya manga ya avocat, bambumu ezaka na mondenge, bakaka ba mikokoli ya ba fruit nde basali mélange ya yogurt oyo. Ezosunga bandeko oza na cancer, ozoleka na traitement na ya chimiothérapie, liaka yogurt oyo ezosunga po ezosokola makila. Oza na problème ya foie, ya barin, olingo bongisa makila, liaka mingi yogurt oyo. Soki oli etika ndambo, soki poza na problème ya po, bana oyo bamitungisaka problème ya po, bambume ezobima na nzoto ndeko nanga okoki pe opakola yango. Bandeko na biso basalaka sport, olingo fimbisa nzoto, obongisa makila na yo, bandeko ya sport boliaka yogurt oyo. Pona kozwa yango, numéro ya telefone yango wana ya mama Rosette, benga sala commande ya yogurt na yo, partout ozali ekoya nango na poste. Yogurt oyo ndeko nanga meka potatola. Mama Rosette umela, balobi benga na numéro wana ekosala bien makasi. Yogurt. Bonjour, bonsoir, Nabamure Zignon, Sabamesana Kolanda, Iran, Masiandoki TV, Identité à Bundes, oh maman bino et la cabino kakaba, histoire vraie, pour essa la bino bavre makasi, Nabanda kuna bino, partout bozali nenge na lobaka, Nzambalola, apambola bino, pour na patience, na fidélité, na confiance, ndenge bozelaka, masolo ya Iran, Masiandoki, essa la ka vraiment bien makasi, yango to ebisaka bandeko nyonso bazolanda biso partout, ba oh nanu basabona te na site yo, bo s'abonner au site ya mama abino bandeko déjà bo s'abona bo partageaka parce que biso tobetaka masolo ya solo tobetaka aubergine te to saelaka proverbe 19:20 po sunga yo nanga na suite ya vie bamure nzamba lola apambola bandeko nyonso bozo soutenir biso na ba prière na nyonso na ba conseil to pesaka merci na sponsor officiel Betty la patronne de moi celle qui mibali na mbongo ya Dorte Achille kapesa ndenge na lobaka respect na mama 22 moi sur amibla 22 ndako na Verchach ezalaka yo Betty la patronne boni basangwa metal la brésilienne moi sur pembe na kati ya Birmingham balobi ya vie nanga Jansi Bolanga beau-frère na biso ya sur Jansi Bolanga na kati ya Londres merci na code mboka ya Willy Musheni moto moko bien makasi to bosani te Simon Kibuki di mutambongo na kati ya Luanda tokendaka bongo na vie nanga Jadon fumu ya Zelande na kati ya Belgique balobi Jado Makola oya la reine Vanisse qui bien makasi bande konso bandaka biso partout toyaka bwepona kopesa merci na mama bibi chez Mwanzambi et uno en direct de 001 merci na Naomi Mwenge de longue jambe na kati ya Londres na kati ya Luton na Mwenge ya papa de Gaulle tobosani TV nanga Yves Djoboke garçon de luxe na kati ya Paris balobi Yves Djoboke garçon de luxe mobala molai bamurena bamurezi mama Irene Masiandoki ayaka boy Nela kabino masola so tobetaka aubergine te partager lisolo s'abonner na Irene Masiandoki betel Pro Max botika la kaka nanga oh maman bino moi so atika mafinga na défaut naebisaka bino bolekinga na kofinga na barando nga na leki bino de beteli po ngande Pro Max balobi arena masolo yeyo bamurena so na zobeta bino eza ndeko na biso mwasi abengi biso aza na kati ya Belgique abi mama Irene masolo beta kesalaka biso bien ofungolaka biso misu kaka ndenge loba kosalaka proverbe 19:20 po sunga bato na suite ya vinzamba lola apambola ona abi amen
amen fifi tomo la japonaise maman na Iracine 4 fois yaya seke na pambola mi makasi Béatrice c'est le kilo seke nazo pambola me ya monsieur fils c'est le kilo na kati ya Londres couple takas bamure na bamurezi ndeko mwase mere naza na Belgique naza mwaso na kufela mobali awa na kati ya Belgique papa banda uti okufa ça fait 5 ans mobali nanga kufa kasalaki crise ya AVC mama Irene tosomba ndaku na kati ya Belgique awa nzamba asalaki biso grâce tofutaka ndaku bana pesi bapusanaki papa tanga kufi atikaki biso na niongo penze okomi na suka me ngai mpe naza mwasi na bundaka mpe nasalaka awa na Belgique mama Irene atikala na bana naza mwasi mokie te si nakoli bana mpe bakoma mpe kosala naza na bango awa na kati ya ndaku mama Irene nazwaka bakomba na ndeko moko ya mwasi aza congolaise tovandaka ne pembeni awa nayebaka te azalaka ex ya papa ntango papa azalaka na bomoi to ezalaka nini to kindoki to kisongisongi kaka ya poto mama Irene bakomba nanga eza ndenge nini ntango papa kufaka asala crise AVC se wana deja tongaka nga alobi ke papa kufi paske nga na maltraitaka mobali nanga ezalaki deja fou bafama mobali nanga bayokaki nga esalaki mwa bapolémique nsima liwa papa makambo ebimaki mwa ebele me toluka na biso kimia papa tiki nga na bana misatu bana deja bakoli ça fait 5 ans banda mobali nanga tiki nga belaki te asalaki crise AVC yange mema papa na liwa ezalaki choc po na nga pe po na bana nanga mama Irene avant eba na papa na botaka mwana moko na Congo Kinshasa ya mwasi mwana nanga akolaki deja aza grande fille na bande ko luka na bengisa mwana nanga tant papa zaka na bomo ina kokaka te tant papa kufi esalaka ba 9 mois makamba mwana pe ya voyage ifunga maka mwana nanga ayaki mwana deja yaki azaki na âge ya 25 ans azaki deja mukolo mama Irene mwana tikaki deja copain na Kinshasa ezaki copain na ipare balinganaka mingi na ndenga Kinshasa zaki vraiment copain na famille na biso yebaki mwana mbali wana na Kinshasa ngande na yebaki na ngai te vike nga mama na zaki na poto mais tango na bengisi mwana poto zomona ke mwana solaka na copain na mwana za moureuse mobali pe kuna koma komitungisa ndenge mwasi na mama ne abengisa na poto nga na bengisa mwana nga na Belgique lokwa tozana ndaka munene mwana nga vanda kipana nga asala masonyo so parce que na tia mwana nga na makambu depuis kala na Belgique a mama yene ndako na biso za munene makasi mwana nga mwasi avanda kipananga avanda kana bandekone na komi lokwa na bana 4 mama Irene parce que bana nga si bakoli na ana mwana ya mineur te na bango nyonso 4 mama Irene problème ni nazobeta lisolo na réseaux sociaux po pesa bandeko ya basi conseil na ya mibali tozalaka mitema malamu na mokili parce que soko zobundisa mutu moko aza na nzambe un jour nzambe obimisa misala na ona poisa mama Irene to mwana nga ye poto ewumelaki mingi te mobali na ye na Kinshasa bengi bayane bazaka na Italie abandi pe ko bunda aya poto akoti ndela Turquie akota ba Grèce mobali wana bundi tant mwana ngo sa inane 2 mois mobali alandi na poto mobali alandi na poto lokwa mobali ayebike mwasi na yakenda Belgique yepa ekaka Belgique mais mwana mobali wana Belgique aza na famille te mama Irene tanga komi mwana zaki deja mukolo asolaki nanga nga pe na swina bandekono na bota na poto babite mama asa deja mukolo en tout cas eza problème ite vike na tikaka mwana ngo pe na aja 1 an na vana ya poto na tikaka penza muki baleki ne bapuye babite mama edenda kweza munene lokwa to pese chambre ye moko kopene avanda anatanda ameka ko s'organiser parce que za kopene balingana to mona ba photo na bango banda bazaki na Afrique bande kone ba acceptaki mwana mbali wana zaki chambre moko na ndako na biso na se na entrée to za na chambre moko wana to pesa ki chambre mama ira na tuka mwana mbali wana za respect bande ko respectinga makasi mwana nga pe aza respect bien que leki nga mtabokoli makoli na éducation bien bande kone ape ba se comprendre ka pe bien même na garçon wana mais lokola bazaka ka pondu na taba baza mwasi na mobali esali ke mwana nga kokoma na zemi tu eko comprendre que mwana za na zemi komi déjà 4 mois mama Irene nazaki na chouati na obenga na mwana mbali wana te parce que babanda bolingo na bango banda Congo vi ba réalité poto mwana mbali azala bande côté na Belgique bolanda lisobo partager beaucoup comprendre pourquoi mama ayeko beta liso na Irene Masiando ki pona kolakisa mitema mabe ya bato tokutama na bango na poto bande konanga kokosa na te ba congolais toza na mitema mabe moko soki toya na Yesu te eza pasi mutako yina osala eloko te me ayina akoko mata preto prête na vie kufa amona ko susute na mokina nzambe me otala boy eloko grave osala epe ezate mama ira ntango mwana komi na zemi mukomsu mwana babimaki na mobali na ye copain na ye wana mama ira nezaki pasi me bande konete bakoli na poto bazomona ngo grave te temba zaki na mura ya na bango makasi bando me mama c'est normal aza copain na bande ko s'attendre na nini côté kozane na brutalité kene malembe bande kone balinga ki pende kona bango mingi
mama Irene esali ke mosu mwana bimina copain na ye mama wana na biso la linganga te toza quartier moko azaki quelque part azo filmer bana mobali ya mwana ayebi mama wana te vika uti ko ya sika ayebisi mwana o remarqué te ke mama moko aza na sima azolanda biso mwana nga mwasi tanga baluki a reconnaître que mama ngo po ayebi mama wana na betela pe mwana nga lisolo ke atonga nga tango na kufelaka mobali alukela nga ba problème na ba famille ya mobali o na boti bana ana poto mama Irene mwana abi mama ozo filmer biso po na nini mama naza mama mukolo abandi ko finga mwana on dirait kindoki mwana pe azanga ki maîtrise mama Irene abandi ko zombisela mama wana esali ke mwana banjo bunda na boto la mama na telefone mama na atindiki mwana leta mobali na yamba ye mwana nanga akweyaki mobali ne atelemisaki wana zena zemi ya 4 mois bande kubotala bandoki na poto ndenge bakotaka na bavi ya bato mama Irene mwana nga menase mama wana bandi bazaki bapekisie mama na zui telefone akei mobali na mwana bazomi na ndako baye kopesa nga rapport mama alukaka nini o mama lengaki na bete nga basimbaka mama moninga te abite mama nde ko filmer biso mobali na bi mama nde kolanda biso banda kala nga nazo moneka asispe tango nalakisi siko mwasi nde mwasi reconnaître parce que nga na yebi eti na pekisaki pe mwasi mais moi déjà sa mataki abande kotomboka nandenga menasaki ye arata akwei a glisser akwei mais azana zima 4 mois mama Irene to moneka kokwea eza normal to lali na tongo mo abi mama nazoka mkongo pasi nazokoka te mobala abi mama alali te azoka ba douleur tozako obligé to kende hôpital to komi hôpital bakangi mwana journée wana elekaki na poko babike mwana na kati ya libumu akufi bandeko nanga Satan aza vraiment risé to banga nzambe tango nalobaka Jésus Christ revient bientôt faut to ba kobanga makambo yango na kamwa bandeko basi musu mona kovanda na rando na minuit azo finga ndeko musu na minuit ozo talo ozo tuna oya vanla la eske akosambela eske akolamuka lobi parce que aza na minuit na live pona kofinga baninga na ebita po kofinga koloba na nzamba limbisa ye polo de azonga soya kosala sun non Jésus Christ revient bientôt tant eza vraiment mauvais abi mama Irene balobi mwana kati ya libumu akufi babimisi mwana ya 4 mois akufi na libumu mama Irene ezalaki choc nazana mbanda nanga moko boye leki ya pauvre mwasi na ye tosolaka lokwa tobenganaka mingi ayebaki kawa na ndenge mwana batindikaki na betelaki lisolo abengaki nga po aza suite naye koyebiseke te mwana akufi tala boye esali ke leki ya mwasi ya leki ya pauvre abengi siko babelle famille nanga alobi ke oyebi mwana utaki kongo yaki azwaki zemi parce que copain na yaki kuna tala boye baexplike en tout cas leki ya pauvre mobali nanga mwana ntuka na bango mwasi azalaka wa asepelaki te asiliki abi mama nini yango atindikaki ntango baexplike mama wana en tout cas leki ya mobali nanga mwana ntuka na bango apetaki abi non mama alekisi tina niveau ya liwa trop c'est trop abengi siko oyo petit frère mobali nanga donc leki ya mobali nanga esuka mwana banga mwasi abengi siko grand frère ne toza kaka na Belgique abi yaya omoni mama afilimaka mwasi ya pauvre yaya alandelaka vi na bango tala makambo ake kosala ake kofilme mwana ya mwasi ya pauvre yaya utaki Congo tala makambo eleki kuna leki ya mobali nanga tina niveau oyo abengi nga abi madame pomni nazoyoka mwana uti Kongo azwaki zemi abali abite abali te tellement mtukutamaki nango boyebo abi biso si toyokaki yango mama wana bovandaka na ye bandi kotangelanga mama wana ebi mama alukile akoma kamtongo pauvre akufaka akoma kofilme yo na bakadi afilmaka bana alandelaka vi na bino afilmaka biso abi alandelaka yo makasi okotisa mopaya na ndako na moni akoti tata moko mokolo na ndako fo ezala mobali na ye aza elongi lokola batata mo bauti France ye yebaka na bilongi ya mutu soki auti France auti Allemagne auti Londres ayebi kodefini bilongi ya bato ya Londres na bato ya Allemagne tala niveau ki songi tala niveau ki songi famille ya pauvre basiliki babi noti na niveau ote omoni mwana ndenge babundaki bongo afilmaki penza bana pendant 7 minutes atindelaki yango petite sœur a mobile nanga babi boye photo porter plainte atindela biso photo moko yo na manto na kadi akanga yo photo bozalaka na papa mo papa nga mwana ata jaquette akuiri ya mwinda bi wana mobali fo ezazwi likango auti France po elongi ya tata na epesa bilongi ya batata France
elekela biso biso totindaki etalandelaka vi na yo alobaka na biso eske ndako wana etikali combien de mois mpo niongo wana esila fo botunaka ye ebela ndako wana vraiment papa kenda kaka boye akufa bande komaltraite pa mwana mwasi wana alobaka mabe na famille ya mobali nanga famille ya pauvre bamonaka ndenge akobanda koyebisi nanga te mais lokola bayoki mwana nanga zeme elongwe baza vraiment choqué babi non akomi kodepase azali mwana oyo bota aza pe mwana na biso parce que bana no basangisi biso atika vi na yo na bana mama Irene na ye ko comprendre que mama naza na misala mabe tala mutakanga ngana ba photo mama Irene akanga photo na ndeko moka mobali azali ndeko nanga cousin azana nukutu mwana muke na age pananga mama Irene akenda kotinda fa mobali nanga mwana mbala batu pa mwana te bala kisanga photo nga ume o cousin nanga do akanga photo mama Irene mama naza na ndoki yango pesa bandeko to vandaka na bango ba ville moko conseil yo nanga to yaka poto mukolo moko te yo nanga to kutani na poto toze ekolo moko toza famille ya mobali nanga te olandelaka vi nanga nyonso na sala kobengaka famille ya mobali nanga po basala na yo ndeti nini yango ntango papa azalaka na bomoi ozalaka likangu na ye mpo ozalaka mpe na mobali te yo vi na yo na bana na yo eyebanaka te na bano babotiboti na mindele baclochard bato bayebaka baitadame na mindele wana te tokipaka te eza vi na yo ya vi yanga na bana nanga baorphelin ya bato bazanga tata basali yo nini kokangelanga bana bafoto bandeko nanga botala niveau ki motema mabe atindaka na famille ya mobali nanga nga na yebaka te tala likambo esami epai ya mwana nanga zemi ya mwana 4 mois mobimba kei mama Irene esali famille ya pauvre mobali nanga choc balobi non atindelaki video ya 7 minutes afilmaki epi azoloba na biso ke ndenge eza wana abengisa mobala mwana na ye apesa bango chambre pauvre nyonga pamba futa eske ndako wana po esila etikali combien d'années eske bino botunanga te biso tolobaka tokotuna mpo nani eza ndako ya mwasi ne na bana mwasi ne banda toyeba na Belgique asalaka bana na ye bakomi deja kosala mama likambu nini o te papa kufa na AVC avant kufa papa komaka mawa seke bande ko maltraiter papa yoka batu bani ko kota vie privée ya batu mama Irene na minute to porter plainte na bande kombali nanga baza contre lokola baza na video oyo bimisaki bitumba na tanga bande ko filmer parce que mwana menasaki azwa telefone mobala mwana boyaki azwa telefone na mama wana pe bana moka mibandi bazaki wana bapesaki bango kimia mama na kendaki na telefone nzoka filmaki bana pendant 7 minutes atindi na belle famille nanga mama Irani tala ni fois ki mutema mabe akanganga ba photo famille mobali nange benge babi mama to tinda ka ote okangela biso ba photo arto saloza ndoki otindiki mwana na zemi epi oyebaki ke mwana na mama Irani eloko ezolekelanga ayebaka makama ndako na biso ndenge nini po mwana ngaza muta mwanzoto muta base azaki na zema 4 mama Irani baneno ko revesti kututi yesi abengaki deja ayebisaki bandeko mbali nanga ke mwana ana bandi zemi mobali akoma uta kishasa va mama Irani nani abetelaki masolo parce que bana nanga baza bano deja bakipaka bata mangala te baza bano babotami baza na ba comportement na bango bayeba sola kutuna mamango te mama akangaka na bana nga ba photo mama Irene nemte soka za na ndoki soka ta ba radar na mama Irene azoi ba vi na biso ezolekela biso parce que nga na bana nga pe toloba makam na biso pa batute mama Irene famille mbaye na ngobi musale ko benga biso bana basali boye bana mama Irene makambo azobete za makambo na biso on dira za na misala mabe ya mama Irene yebisa bana nzambe toza na vie de prière bandoki msu baza bandoki ya quartier elobi passé Charles Bameko bandoki ya poto bapumbaka makasi te bapumbaka malembe bandoki ya poto bapumbaka makasi te bapumbaka malembe baza bandoki baza mwa ba hypocrite mama Irani mama na yinanga banda pauvre kufa na sala eloko te esoka zaka pe likangwa ya pauvre amonaka ke ex na ya kufa mama Irani na comprendre te lelo to porter plainte mama Irani tango ba congolais bakoyoka lisolo bakoloba nini boporte ndeko na bino plainte kongola bomaka ndeko na ye kongole akondanaka kaka mutu oyo ake koporte plainte mutu oyo akobandaka likambo bakondanaka ye te eza ndenge mo mutu azodasa koleka na réseau sociaux kofinga mutu kosala ba audio batu bakoyoka oyo akoya korépondre ekomika falatika kaka amikitisi bandeko nanga eza na batu mingi baleka na réseau sociaux bafinga batu bapesa ba information mabe eza na bazoba mingi bandimango
oui bandimango donc muta bongo soki ko se défendre te etikali na mitu ya bato me bino boyaka kokitisa bato ko répondre te ata zofinga yo kolande te tika kaka oui bakolande te tika moyebi combien de personnes o bazoyoka makambo wana eske boza na souci to na mawa ya réputation mutu ezobeba te parce que ye azoya koloba na mokili ndenge koma so balobelo likambo lokuta babakisi likolo nango ma eninganaka pamba te ya bama ekoma koningana pamba ma eninganaka pamba te c'est que likambo eza te bakoseli nde mutu likambo mama Irène to porter plainte ba famille mobali nanga baza contre babi non aza mwana na yo aza mwana na biso oui aza mwana biso akoye kolandelaka vi na bongo te musane kobenga kotonga nga paleke ya mobali nanga ya suka ya mwana mwasi leka mobali nanga ya mbasu bapele nete po trop c'est trop muko ana fandika ta be video e kote liepa video ana filma kibana likolo nango de audio likolo nango nazo bengo zo yamba te na moni pena mwana epse ko za nzemi mama Irani tala niveau ki songi mama ya mukolo plus de 50 ans okende 60 ans basa poto bozana ki songi na ba vie ya bato soki mwana mwasi ambi mobala mwana na ye apesi bango chambre basali mamba tata na mama batie zemi yayo ni na kati okosomba poussette te ni pampers ni berceau yo likambo ni na vie ya bato ki songi makasi bwe pona nini eske vi na yo moko o yo menaka bato babeta kango epesi pasi epesi mawa bandoki ya poto elobi Pasteur Charles bameko bapumbwaka makasi te bapumbwaka malembe ezali soni baporte mama au plainte baporte ye tango makambo ekobima tango bakongola kote na mama bakoyoka bako bafamille po ani bake porte plainte fale batika kaka pe bakobosanake eziema 4 mois elongwe molimo mobimba ya mutu elongwe wana molimo mobimba mutu ezemi na poto ezaka motuya et ceux qui papa zozela moi papier na zemi wana ya zemi ya poto ezaka nécessaire zemi poto fongola ba porte ki ndoki epesi pasi partager sur la mama Irène ke bana bandoki ya gentil bandoki ya quartier baza ebele bandoki ya quartier bango bapumbara makasi te bapumbara malembe eza mawa to changer bizel na biso Jésus-Christ revient bientôt to tika via bana baninga to tika kotonga na yayo bando banda kotonga mutu yo tonga kaka kotonga ka bafuta ka yo nini yaka kotonga na réseaux sociaux ndeti nga songi na zwara salaire yo zo tonga muke mkoti na fa mobile sko fa mobile on ba sala no ndeti nini po mobile yango pa kufa so pas zaka likango no kende kolela kuna ya cimetière ska bakundai epesi pasi na mawa comportement batapoto mutema mabe yango ba vie bana bino batamite mabe ba vie na bango etelemi ba vie na bino etelema e bougera te parce que boza bato misala po mamu aseleza kindoki mwana moningo ke ko finir pendant 7 minutes ba mona omunoko makasi ko bunda pelo ko satana koteka tuna pesi au force que tindika mwana onzo yaki na mission poser ma 4 mois beba mutu na ko koya ba lobi kuta koya ki gravité mobile mama glisser ka muke bazo ka mwandenge koma ki grave po mona pena ba ndoki baza epesi pasi nzamba pombola bino pona patience fidélité confiance ndenge bozela kama sola Irène Masiendo ki esalaka vraiment bien makasi yango to sengi na bandeko bolandaka mama Irène bo s'abonner na Irène Masiendo ki TV bokozala jamais d'ici yo mtoza lisono mama Irène betango ko hésiter te na beti sola Belgique est-ce que na tangi kombo te bongo te na betika lisolo na seli kaka proverbe 19:20 po sunga yo nanga na suite ya vie ke bana bandoka quartier mama moko apesa kombo tete ayina osala nini tala conscience na yo ekorjo ne lokote omimoni ayinela ko nini étoile ngolo grâce envie ya kayo tokutani mbala sima bisous bye bye. Oui, bah comment on doit tout fashion. Ah, merci beaucoup. La deuxième fois, merci. C'est gentil. Ok, je vous en prie, merci. Ah, deuxième. Fashion. Yango quand même na monyo esenga cuir makasi kota rapta qualité minisa
na faute non le passe na comme c'est bien ma case. Bonjour, ça va? Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Et na tous les vidéos bana na scène na bino luka fils fashion était ka biloko qualité donc ils sont on a vu musique bana na robe. Dans la toute tati mona ça la kisinga on a commenté ah on a bana blonde ça peut ça adresse na bino. Bienvenue. Alors, dans la boutique lingerie Fils Fashion, dans en face il y a Shopping Mall, Galeria Mall, le nouveau bâtiment. Dans un niveau 2, local S17, avenue Lukusa, commune de la Gombe. Ah, vous appelez ce qu'on a bien accepté le bouton ma case. Ma chérie, on a pour se aider là. Vous avez regardé la qualité parce que là pour ça ta robe vous voyez la bosse gagne là. Nous déjà les autres classes. Bana Europe, bana kini bakosaka ngo te. Ndenge bozomona ba sous-vêtements biloko ya sexy o nazola kisabino eza na Kinshasa. Fils Fashion ememeli biso poto na kati ya Kinshasa. Na adresse o bozomona ndeko nanga oza na poso somba sous-vêtements ya kano gene. Collant et loko nyonso za nango besoin eza na Fils Fashion. Toza pe na biloko ya ba papa ba sengle kitoko ndenge kaka bozomona pona kolatela ba veste. Papa oza libumu mwa munene. Olingi sengle pesa yo forme na mwa libumu. Benga yaka na Fils Fashion adresse yangwana libumu ezo mwa forme chemise evanda po esala bien. Ya ba papa yango toza pe na biloko ya bana ya kitoko nyonso kaka na kati ya Fils Fashion na kati ya Kinshasa. Toza pe na ba cravate ndenge bozomona ya kitoko ya ba marque ya propre. Tozana ba parfum marque Zara balobi poto na kati ya Kinshasa adresse yangwana boya mbangu boya ko découvrir makambu ya solo makambo bergine ezate. Tozana ba chaussettes ya qualité ndenge kaka bozomona boya ebele Fils Fashion na prix ya bien okolata na kipoto na kilelo. Bino pe ba mama boya botala biloko pona basi pona kobongisa intime na biso. Tozana biloko na biso ya kosokolela nzoto. Tozana ba vernis tozana ba rouge à lèvres biloko kitoko pona basi to bosana te ba mama na ba papa toza pe na ba produit na biso ya kosokolela din ba chaussures ya din to pe ba sac ya din oh mama Irene Simbi ezali juste pona koyebisa ba mama moi fraîcheur na monoko bana kini balobi déodorant ya monoko oh deo ya monoko bongo te Fils Fashion umela balobi poto na kati ya Kinshasa adresse yangwana boya mbangu toza pona bino boya ebele boso ba mayaka ya kitoko yango balobi ya qualité ya propre o ba mayaka pamba te boso mbaka na balabala te balobi oyo en direct de